Ah bon, beaucoup d'années là. Yé moko maliki kante penza bomoni yeboy. Non, c'est que ah bon. Oh donc yo, osa déjà la carte États-Unis. Ah mais non, on est en mboka maliki. Et normal, il faut le monnaie kaka. Oui, on est en mboka maliki, il faut le monnaie kaka. Nakobega, papa ça bien. Papa ça bien. Merci. Allô? Ok, nakobega si. Oui, allô. Allô, Minata. Oui. Hein? Aminata. 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 Nani wana? Aminata c'est là nan. Aminata, est-ce que vous avez maman Mozoloba? Papa n'a biso violé yo. Nandene nini? Hey! Papa so violé nini? Allô, Mimi. Aminata. Qui na kombo na nzambe yani Aminata. Eloko nini osoluka na mosala nzambe nini? A violé yo. Nani, comment on a Aminata, Maramozolo, est-ce que vous avez ma preuve? Asali bombate. Et ben il osera. Nzambe simba mo. Tu vois, Ewuti wapi na ndenge nini. Maman, il faut te vérifier encore. Ok, non, on doit vérifier la preuve. Aminata, Jésus, Nzambe na ngai. Oh, peut-être ça tentation moi et mon tasaki. Après tu vas dans le salaire. Maman, tu n'as pas confiance en ton mari. J'ai confiance. Non, mais tu n'as pas confiance. Mais alors il faut vérifier, maman. Il faut vérifier. Aminata. Mais ça va si papa n'a bien au salé là. Mais ça va numéro papa bien au salé là. Oui, chérie, vous êtes là. Très fort. Ça va bien. Ça va bien? Ça va bien, papa. Quand ça va? Elle ko bana ko yebisa ngai. Jésus, pourquoi vous comme ça ma femme est censée? Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça. Pourquoi nous longo na ngai lesika na ngai nazali mon amour? Pourquoi tu veux me faire ça? C'est comme ça que tu me reçois. Papa, avec tout le respect que je te dois, Mimi laissez-nous, Botikanga. Papa, Ananano, pasteur, Mosala Nzambe. Nous avons représenté Nzambe, totalaka Nzambe à travers Basali na ye. Oyambisaka batu Yesu, mobali na nga. Et wuti wapi, et bimeli wapi. S'il vous plaît, wuti wapi. Tant ozo bima awa, ozo bima, ozo ibisanga ke oke ko sala musala ya Nzambe. Manuela Pelenda, oyo aza na Allemagne, aza na problème, alali asali fièvre, aza kina kimete, mwana na ye moko pe lisusu, azo sala diarrhée. Nda uti ko benga ngabi papa za on était pas bondela pona mwana ata même na téléphone na ebisi papa bimeke ko sala musala Nzambe. Soki ya solo sala Nzambe oya solo onga na yebi. Yebisanga na détail par détail. Outi wapi et loko ni l'équipe passe outi. Donc vous êtes déjà au courant par rapport à ce que si je suis déjà au courant. Peut-être par rapport à ce non, de ce que tu as fait là-bas. C'est pas ce que moi j'ai fait. Naloba, nalubisakayo, nalobaka pas un Nzambe, nazala musala Nzambe malam. Nakoko sako abusé na musala Nzambe. Tu as violé la fille? J'ai pas violé la fille. Ah bon? Voilà, c'était là-bas. Non, il y a Nzambe na motema na ngamo biba. Nasenga nazala musala Nzambe malam. Atana Nzala. Mon amour, les camarades violés, je suis là à ta disposition. Et vous dites, vous avez sauté à maman l'église. Attention, on a un problème, papa. Bessaye, Bilay, Bessaye, nous autres, on a besoin d'un mot. Je suis là pour toi. Yoko, le banana makambo.
Je vais le faire l'œuvre de Dieu. Tu connais, il y a une fille Aminata. Ami, il y a une autre fille. Mais c'est elle qui vient de m'appeler. Écoutez, j'ai volé. Naïe, à papa, j'ai des problèmes. Nabaki naïe, bon là t'as raboué, tu sais que je suis pas nanga. Quoi là t'as boué ça malomate. N'a pas ça les conseils na té. Un jour, elle est venue ici avec une jupe là et n'a assez bien ma fille. C'est comme ça mon tourne fille ayoka. Avec nanga papa, même si que non mais kabola ton mais nazo kameli momo ko déranger ngai. Donc na côté na ndako wana na kei pour na sambela pour na ye. Quand je voulais commencer seulement les services. Allons Yoka kuna. C'est la fille. Moussala Nzambe. Voilà ce que c'est Yoka. Yoka il n'est pas. Je n'ai rien fait. C'est elle la première de Rolanda. Elle est là. Aminata, s'il te plaît. Maman, non, c'est volontaire. Ma soeur est volontaire, c'est moi, mais c'est volontaire, ma maman. Na évité. Et puis, c'est un peu azobatama na ye sima makambo ya nzambe azosala n'importe quoi eza ya nzoto na ye po asambwisa nga asambwisa nzambe oyo nanu ye aservaka nayoki message no merci non dans la blague couche moi les cardozo moi le pasteur moi la blague couche pas la somme cardozo pas la somme yo ala to de quoi pas la somme yo pas la somme yo moi la pasteur ça passe no so papa no kota musala tima no kuta ala moi no kota takalo lo ngai quand le bagage n'était pas passé, moi je n'ai plus le temps sur cette valeur. Moi je n'ai pas sur cette valeur, je n'ai pas mon cas. Tel que tu es là, hein? Ma fille, si c'est vrai. Moi je ne suis pas ta fille, je suis ta femme maintenant. Parce que tu m'as montré tout, sauf rien. On dit que papa. Mais non, mon aïe, il a montré. Alors, nous avons l'accès, nous avons l'accès, nous avons l'accès. Mais nous avons montré pour la magie, nous avons fait. Mais quand on rapporte ça, comme ça, la preuve est la preuve. On n'a pas la possibilité de faire un robot. Nzambe. Uzochanga wapi ko? Uzochanga wapi ko? Elikozochanga wapi ko? Afasa likambuka tseke. Ngai ko banga ngate. Comment? Ngai ko banga ngate pona nga mutamuki. Na sa mutamuki. Nzamba ko ko bakanga lelo bila kaka fema. Écoutez, ozoni ndima. Nzambe oya chayo na cher. Donc pour nous yo que c'est ce que moi je fais. Pas tout bon yo tchara mabu. Attends. Alors, toi tu ne fais pas me croire. Merci ma femme. Si je le fais, Nzamba. Ce qui peut nous saluer en monter Nzamba. Ah! Nzambe. Hey! Hey!
Oh! Nandeni. Eh maman, Nandeni. Nandeni nini komba ya mane lifutu awa, Nandeni. Ke mutali bosu maman. Oh maman. Ah. Oh. Machine yombo ngombo sa Alexandre. Soki. Na banda ko arranger naluka nasala bisala sala te nalingi mpe nayebe eloko moko te napesi ya nanga doloswenga raison ayebisanga birosi likambo etali mikanda lopangu fozaka nango miso akofongwama napeki ntaka na confiance napeki ntaka na confiance Machine nous aucun problème c'est pour ça comme on a il y a tu que tu botier le bosso te botier Herman a pris des arrêtés maman des arrêtés comment on a sima mukongo donc ngai nazala bolole nazwa kombo ya zoba uti mbujimai na chaye numéro 1 na mikanda le pango oyo pour mukolo pango somba maki ye tata na ya sala kiao te mama boete pardon même ta babi de grands vêtements ou leki hein pour ça maman boete hein te tu savais dire qu'à considérer bisoté à considérer bisoté te ya man bozo ya matoi na so yo kaba fuka kambala moko considérer ça concentration et si bité match sur fongwa bi terrain fongwa monsieur excellent tala umona ndako yo so baluka tokota mama nzela mulili tokota mama tokota Maintenant, c'est une mère qui nous dit que on est des grands vêtements. Et ça n'a été. Oh, papa a été à la noco. Toujours l'amour. Ils ont la cadée. Donc c'est comme ça que nous allons être ici. Je sais pas. Tu sais, besoin mon pasteur. Donc moi je suis plus important. L'important c'est le téléphone. C'est ça? Donc si tu me dis moi, donc tu me réponds en silence, cela veut dire que non, moi je suis imbécile. Tu me prends pour un imbécile alors? Allô? Dans le silence, donc je deviens imbécile. Chapli. Aïe aïe aïe. Tikanga ba chapeli tous les mbana ngana benga uka chapli. Chapeli c'est mambo nzambe ya. Ngai na oya viki. Mikolo nazano no ibina opposition na ngati. Yesolo. Na oya vete. Nazana na ndako. Na gene pété. Nazana na ndako. Ok, merci. Non, c'est que tu as trouvé mieux fidèle et moi. Yo maman pasteur, tu n'as pas gêné. Yo maman pasteur, oh il y a vérité. Yo maman pasteur, oh moi je s'occuper de sous notre activité église. C'est ça. Une vérité. Est-ce que tu sais ce que tu es en train de faire? Tu sais ce que tu es en train de créer? Oui, ça sonne. La baille.
na moto so alinga bima boye moi bima so ezate pour parce que mamba soni ah papa c'est pas normal c'est normal tel quoi ah moto bela nga bima pena bo na komika na coin ao nini wana mama na yambi appel Guy Makobo papi Nzila Daisha Divangu mama bavandi bango nyonso ebele wana babenga babisanga nini keno tokisanga papa na bino awa na poto c'est que papa na bino abimi na ndumba mama kama ndize na so solo la kaka wana attends tabi papa na moti yo abima na ndumba mon yo mama soni posana ke yipsa bango kaka keno ezana mo lukuta nana yipsa ezana lukuta yezana ba preuve ezana lukuta ngana lobite yesa mtani boma akina okosela mtoni kama yebite so akosela mtoni kama ko kanga yi sikeza ke so akosela mtoni kama ero mbele basi bakangisa ke ça aussi c'est un kuna na kosi okeza ah via même si yo moi c'est la moi bon de melanga c'est pas grave je ne me justifie pas parce que le seul juge il y a ma famille surtout les Nzambe les besoins de biso Gabriel na yebisaka na mona papa Roger Butabuna Nzambe asunga yo penza kende liboso papa Roger Butabuna fidèle na mami na ye je ne peux jamais me justifier pour te dire on doit continuer à se justifier papa je ne peux pas aller dire aux gens que non la salle qui a monté j'accepte de porter l'ignominie et kasi po yebi que ça solo kasi ya mwana kenda ko tika yebe fana na okimia so ba biso que non papa abina sala ki bono ba wuya violaki parce que violaki maman na j'accepte na fiero ngana na ona venu na fiero ngana na ona venu non van sangana j'accepte moi so ma vie j'accepte na yamba yesu me na yamba yo te parce que ça na yamba yo mais mbala moko na kabo na me lokona na yamba yesu na sana donc bana na yesu po yene mtabati la bomo ina mais bino ne basala nzambe o bozo fixa yesu wangu moi je crois peut-être que j'accepte ma femme allait me soutenir te soutenir pour tu acceptes le bio moko j'accepte tu comment soutenir on ani comme la Bible dit la femme est une aide semblable comme toi aussi tu es de la part c'est là qui est semblable mais tu on a qui distrait on sera qui d'accord merci d'accord Nathalie est semblable, mais Nathalie distraite. Mais si Dieu me donnerait, Dieu me justifie, via, je te promets. Écoutez, j'ai ma conscience calme. Et bateau déranger la tête, conscience là, c'est ma famille, ma femme et toi mon fils. Je ne peux pas faire de bêtises. Najera Nzapa Nzambe, Nasalavé Nazaria. Et j'ai accepté le Seigneur dans ma vie. Je ne peux pas faire un jugement de Dieu. Yaka. La redecevoir été. Et si dans ma famille, Naza compris, et bon, on va comprendre. Mais Dieu m'a justifié. Je continue toujours de prier. Je continue toujours à être avec mon Dieu. J'ai prié. Rien de caché sera révélé. Plus rien de caché ne sera plus caché. Dieu va révéler tout au clair. J'ai prié Dieu, j'ai servi, j'ai donné mon enfance et pas un amour. En aucun jour, je l'ai décidé. Aujourd'hui, là, sortir avec un prostitué. Je ne sais pas. Mais le jour où Dieu m'a venu justifier, je l'ai dit tout haut. Non, pasteur. Ma femme doit me soutenir. Mais elle est pour la prostituée. Le monde dans l'enfer, c'est ce que la Bible dit. Vous plairez. Les gens de ce monde cherchent toujours la chute. Maman est donc si aïe bon papa est moko dit makamignon tout wana pour nani oh ya manena atali bato uta mboka bazatlantique Christian bato uta mboka ba yaka ba problème belé ba blocage tout voilà c'est eh blandi bona bolingo te poani kolande chako te moi moi ça me c'est ko loba mingi bo poani
Blandi. toyebi ete tomisana na ete bolingo mingi naoloba na yo mingi kesobika na kobenga nde ovandi yoka na Christelle oyo eloko tobeke na kobenga oyebisa ozando nanga mwasi papa mama bana kati bosa discussion ya ndeko uti mboka olanda elakisi ke aye na sorcellerie aye na makambo ebele fongola miso koza mwana mwasi nakosola na mokoki mpe te apesa atetika bilobela na oyoka yo te tomesana deja ngai ya tuke ya moto toza deja trois ale mutu ankoni moko Christelle na ebi ete place tika bilobela apesa biso deja nyonso toliaka bien toza bien mituka ndako nalukani mpo ya tuke kutu aolia na permission na ngai yoka somo muskada aolia so nga na lobi balia mpona maarosi oyebi nakota na ndako babengana mpa maarosi ngana yebiso boye sala boye yebisana na oswana ya muskada ayokelanga makasi ya tuke na yebiki batandasa akozana kindoki akozana nizadi boyango bolo butopola sekena la biso kena Nani opesanga raison azolela nini ça peut-être kolela mingi te et ça va circonstance de la vie tu connais les choses en hein quand tu perpignes quelqu'un dans le pays de plusieurs ça veut faire toujours des pigeons il est comme ça. Homme de séduction. Mais coquette, je sais très bien que c'est difficile. C'est très difficile pour toi, mais nous connaissons ça les amis. La minute où tu es je me suis décidée, il y a ce arrêté. Mais pour toi, je dois le faire. Non, mais où il y a ce arrêté? Pourquoi ma chérie? Mais c'est pas facile avec votre sœur là. Vous n'avez pas mamie extra, pas pompers. Il même celui qui est à Kayo. Eh ma femme. kolela ba tout moment na omona yo ozolela ezosala nga pe bien te jour la route tatine organizanza bengi bini kokati kolela te Angela meza bengi pe na Canada bisi kolela te no ba onyo kolanga okelo ba onyo kolanga téléphone tu avais dit quoi na tati organizanza na sima bino na zoka ndeto to bien te et un conseil mayo c'est pas ce qui famille pasteur tu sais. Non, Kokati, si tu n'es pas avec moi, qui sera contre heureusement, nous avons la mayonnaise. Sois forte, ma chérie, je suis là pour toi. Sois forte, je te dis. Sois forte. Et ma soeur, il m'a foutu, il faut être vigilante dans la vie. C'est ça. On est la tête. Maître Guy chinois abenga yo na téléphone nango kendaki charger ozwi téléphone nango tiki na ndako po bosa bolingo bino mibale mama swaku yaka bakangi bango moni tana loba koma ma coquette mama ndimaka te nakangi bango baolia na mbanga na mayonnaise nakangi bango bazosambrase bozonga Mami, mayonnaise, ungana vwande kinangana kati. Naza kusolola na Mariani Pindi. La fille capable, mbale mopi fatu abengi ngai. Fatu na nani mayonnaise na kokesi bazo. Azukanga yepe nene mbebo. Maman, c'est pas même. Papa maman c'est pas. Yo zananyo. Nakota kasi sila. Yo côté ne professionnel. Et puis tu vas jamais kusala makambo ya sentiment. Problème ni. Problème c'est je boudé maman. Problème ni. Maman, tu vas dire ah ouais, na coquette. Mayonnaise azo consoler juste coquette par rapport ne ba maltraiter awa si ba maltraiter na coquette yo na ndako ba maltraiter ko si bozo nyokola awa ah bon coquette sango oyo zo panda ndako nde ya ba maltraiter yo ko sana tentiro ko sana santé oza propre
Ah bon? Maman a profité de ndenge ya mayo za na lente na kuti ka boye. Basuki ya mutu mususu ya mayonnaise te. Oyebi mwana oyo te aza mystère. Aza bomengo nanga, aza esengo nanga. Kolande pona boye te. Oyoki ezambala suka. Soki salami ezambala suka. Kokotelanga mwana makambo mabe na mutu te. Makambo zosalaka mabe. Soko za na bondoki kokete. Okesi selango esika ozwela kango. Ngate munatinda na olia mama na yo. Boya kokosaka ake banyoko na kaye. Kokete mwana. OK, ko si c'est moi si ko soit kango. Le yo pesa sango ke biso ana mama to nyoko la kayo. Ya bonyoko la kayo ko. Mwana ba bonyoko la kayo pesa bilo sala. Mwana ba tuko bosila ke ba wente. Bonyoko la bo pesa te ba linge saleté. Bo pesa ba perina na twin. La qui. On m'a envie de faire ça. Fatou, tena bassin na. Moi on a 22 mais twin. Alors moi mi loba. Ke? Susi, mono, so moni mwasi. Ah bassin nene. Maman moni ke kokete abe bisa mayo. Mama. Oyo danya simiti penja oyo. Ya filona babala. Ya kana tambola inde gauche. Akende kaka ko baza kubengo kuneti. Oh. Ya ta kwa kokete. Bima. Mona ngate banda. Mama swa kupa. Yo zela Mona ngate. Yona ya mayo whisky. Yona ya mayo. Problem nini? Dika kwa. Fatu. Fatou, mwana shuna melo whisky. Oh, tu na lupango ngem ko lupango. So yo awa na lupango oyo, okoma opanda sango mama bisa yo. Dika yebo ko acha mu. Olobai bongo te. Kolela ka signé ya za makasa. Fatou. No mama beto ngane na osa charger. Dika mni yo ko Fatou. Dika ni nduma tata toka mababa kwa kulata jazz. Aminata, tu ne te rends même pas compte qu'il y a des ordres de notre carte foyer. C'est vrai, c'est nous. Vous assurez que papa a violé. Il est incapable parce que c'est un homme sérieux. J'ai pas besoin de ça. Mais seulement réellement, effectivement, et puis c'est vrai que mon père t'a violé. C'est vrai, au péché, papa na bino façon azalelaka façon tozwelaka ye soit disant pasteur yo na mona omoni cardozo na bino lokola na yebi papa na cardozo na bino je me suis permis de faire jusqu'ici papa na bino kokaka parce que je sais que mon père est incapable de faire ça parce que na yebi ye na yebi pour faire cardozo akoko kolebelete yo na jeté Aminata ate ko violer Aminata Tide. La porte de ma maison pour vous accueillir. Et ça qui pour faire apprendre bien quelque chose. Et je pense quel genre de choses? Mon père n'aurait jamais envie de voir ton cas.
te même bino so basuki omoni loboko ezomemo na libunga kata maman va médiser ça quoi que et puis partout mi balé bakota médiser ça so basoka te nana bino je croyais que Dieu pouvait vous changer il y a des personnes dans la vie qui ne changent pas dans ça mais l'église c'est mais tu vois que Dieu mais l'église c'est bino ça pas bino activité pe ça biso abotola na tolongwe c'est dans ça mais la kuna tolongwe tolongwe kasi tolongwe ça va la biso café appétissant merci Mimi, capé, ya di carrage. Ya lo pele. Gilles Poisson. Tina mukoko. Tina suka. Papa ba ko biso kana ema. Ko makasi pa ba ko to tena. Ikangona twa lemba. Fela ko bete ke ba ana papa. Papa ko boya ka poni ngapende na sakwa. Yo moko. Te sani msanza masolo to saba jete. Il faut tout le stratégie. Ya to bete ya ada na tenga sia so ko sa wiki ale bonga ma sa. Na kana mbele. Pasara nga ndenga mo pangi pa. Non, on s'est perdu, Herman. Pourquoi on va oublier papa dans la rue et grappe? Yo ça de la famille d'accord. Yo ça de la famille. Il faut passer comme on Herman Moutali Bosso. Qui est responsable? Qui est le nez de la famille? Alors moi, qui suis-je? Qui suis-je? La commune en été. Herman, tu vas falsifier, il faut passer là. Encourageons le soutien, d'accord, encourageons ma cabossate. D'accord, encourageons te. Mais ça répond à yo, hein? Ve de moto. O benga sou viete. Pa. Tu le mets, tu te tournes comme moi. Ah, là, ça doit dire. Tu nous battez. Comme ça. On qui est sur mouvement, kabea kamwanga ubimi, qui t'a côté comme ça. OK, yo voulez ni moi même ni mo so kwa lukile. Tu nous battez. Conscient. Il y a transfert, on a transférage. Vous tangaï, on a côté la caillou. Après, on a moins d'atine. Moins d'atine. Bonne boyoko. On fume à la mounion, on falsifie nyonso. Herman, balinga mutundeni. On vous donne pourquoi? Ce qui est à numéro 1, il y a Awa. Qui suis-je alors? Mazanan. Yebse on a tué. Qu'est-ce là? Soya za numéro 1. Herman, tu as matché. Te yebisa ye. Bana ndako oyo ba lobi e ba ndenge nini. Yebate numéro 1 na niveau parcelle. Yebsa on a tué. Yebsa on a tué. Bateki wewa ngani. Jamu kumenya to ba bomb ki ba vanya. Mais tu vas ni tu. Aux allons côté moi. Yeba cheyi aza kuyo ba. Même ni ndila toto ya mulo anyuma même ni atukumulu wangu. Ça mais non ça problème, non ça problème. Ça on crée la. Moi j'accepte que Obima Otika Biso. Mimi, attends, petit là. Numéro 1 dans le passage. Il y a tout qui pardon. Mimi ya tout na manini ya moni ya man. Envoûté papa, ami papa qui wapi, son cadastre soit basé numéro combo et battu numéro 1 à livrer quoi. Te ya boye. Butika yebuyiko. Azalubi aye tu makabuto. Ya man, yebsanga. Mwangai. Ngala linga ko meno comprendre te ngala linga ko. So ba tie comment on a livre parcellaire. Ngala éviter. Siko ezani. Na livre te livre parcellaire. Oui. Non ça boye. Mamu ba ba. Parce que format on dit siko na belo. Te bamba biso ki mantika lokuta ko. Keno esa papa. Keno mo esa papa. Kombo a cheke boswana. Lokwa yoka ko bosola boma sorcellerie ya butu.
alongola alongola solingere ko matela kata ndako ya alongola yo mabe yo kama mabe yo kisa makaso mfute marozi matato ngalebela marozi akosama mbabo ete ya mate singina mbatinga na côté là o pesa un pourcentage oza na idée ya ni pourcentage ni na yo so zoloba boyo to yo kabwana ngana yo pourcentage ni yo na cannabis kola na mutuna ngati na luba mobala opozinga soki bapesi yo de héritage naza herman mutika na ba gauche droite na sapuye na yo mimi tobebana na yo na oyebisa nasala rtel mimi nape na tigo vodacom benga wiklo na oya tobongisa mimi molike tokabwana blandine yabenga ngate na ndeko na ote mafuta eto aussi yo beto aussi ndeni nga naza oza blessé na mafuta aleki no kolinga yo linga pasi te boye ndeni nga na yo kanga makana mafuta aleki na o nande bike kofungola ya na binomiso yo identité na nayibaka to naleki na identité na ndako na nyonso oza kokende noko oza kuchindika azo so intéresse que motetu nguba bataki na muloko ya tikenga makayabu na tekela ye a compter suka compter bien tenga na ebité babula fufu beso a compter bien na ebité azo ba o ngamna le babula fufu te bon ya lokuta ko ngomanga na le on mene for yotini mai yotinda nga mai bongo ezaki awa neza awa na neza muta kiti boy mbongo awa banda ati awa mbongo na pese 300 francs bon 300 francs combien vous les avez otininga 16 tours à mai na melama yote fulu kama ya moto na suko tinga ma ya moto kote na ma kureza alemba ma moto funa kita tikuna na se bona 7 boule fanyo afinga ngabongo pona 7 boule ezebele zala responsable bazolo baloba to ba massa no nyoso kwana ba on va faire 6 demandes lelo za Belgique ta fait 6 demandes combien en salité nini en salité pona yo ko kabani akabite oh modeste Dino. Oh, Emoro. Mwana boss. Na okena direct process. Ba on yokola coquette na biso na ndako comme c'est pas mon musala, yo na bi ava ne pa na mikolo. Yeza na ni pa bino. Kuzi. Tala, c'est pas pardon. Ko fanda te kene. Tika bra bolo ba mo pa do ba mo akena mo akena église bwana. Malama fa na église. Non, nous on a next. Avant on était na next para ngai. Moi anino gangi soto la ina nosani uzina on a neti ozi 18 bula fufu ochango na mnoganga noti chaka uzwi 18 bula fufu peska lokolo mon lokolo neti mo lokolo boya soso besiko ochesiko wana mnoganga ndo ngangando tuna bidobela na ngangando vie on va faire na coquette na ovanda na coquette na onyokola yete na osa pe logo te na osa coquette nga coquette waleki na ngai musika awa bangelo pamba ngaza na basavon na ngai mike na kata na shamba na pesa baba kombo savon munganga na pesa ekombo ya Régie savon Reward na pesa ekombo ya Christelle savon Benda na pesa ekombo ya Curtis kena wapi keno azange kona merci na lobby okay no tira kwa mni na jana mode kwa mni na mode tino la okay no makolo mapranka yoko kaina na savon Curtis masala na yoko kaina yeba na oboya pe ko za coquette na bien ngai nazal roi prophète nani nazal roi prophète oke ya ngana na katite eloni ya ngana na katite na ebi yo na violana na kaba oyo na violana yo viola obate la kat yo bate la kat ni acha pesa kanda tikana yo abia viola ba akira ne bakita ko sala kila bala na kufit kala moninga akutu basite ezo biete na ba sabona ngana kata bonda na pesa baba kombo na kena yo aluka monda boma monte akale na uzoi suste na uzoi akete na église na uzoi acha na uzoi okazi tani na zui yaka ya muda okengelo bien
makasi. Ah, ozoluka likama. Yeba suks nango. Yeba sort nango. Combien de mois au mode rafandi boya? Jaloux. Izengi ya pamba. Toujours l'amour. Izalaka débrouille. Ça va, chérie? Problème? Mais tu es mon bébé, tu es mon chéri, tu es mon tout. Qu'est-ce que tu crois? Tu sais comment manquer la tête. On va le téléphone à la tête, pas là. Ah, papa. On va le téléphone à la tête. Non, c'est ça, on a d'accord. Pour un yoliété, comment il dit? On a posé la tête, on a posé au lieu, on a posé ça, les lots, mon terme. Bon. Rabbi, on a besoin de bon. Comment ni comme moi, non, ni comme ni quand tu me fais mon lit, mon ana héros. Tu sais, mon nom, est-ce que bosser est un homme? Ni bébé. Ni. Hein? À toi, quand c'est un de la tête dédiée, non, tu as pas. Ah, non, bon, c'est quoi, non? Il faut que tu molles. Non, qu'il n'a pas toi. Non, qu'il n'a pas toi. Si on a moni coquette à un d'accord, on a bien d'accord, on a dit, on a bien sur un d'accord. Mayo. Likambo coquette nde likambo zo fimba na bondire so ki problème nini coquette abimi akeina ena ndenge na yemoko ndenge zo panza sango ke aba zo nyokola c'est que abimi ake ko luka kota azale ba mwana note aza mwana ngai ndeko ntabote ete aza mwana nga papa sikoyo par rapport à Fatou quand comme on est amona aza moseka aza vierge mais Fatou était anambali ebele makasi coquette aza moseka mais coquette aza misala ebele yo moni banda coquette ya amaka nyonso na ndako ebeba ndeko no meta pinga abenga awa aloba mambo coquette ke coquette aza na misala meta lo bango jamais permis meta lo bango donc faut que ça côté que meta benga awa ke coquette aza na misala mabe yo yo bien voter on a sur le Fatou dans le na coquette mais c'est Fatou tout dans le mingité tout dans le coquette ana ndako te na obando liati na mlolala te na no sumbate no sa ilo monte Fatou, maman. Moi, ça c'est pas. Il y a ça maman qui nous coquette. Mais il y a ça maman qui coquette. Nazo tout le papa me soit quoi ça wapi. Ah non non non. Yo nangai. Papa soit dans cuisine. Bobby me boke luka coquette. Yo obi mana ndako yo mayonnaise te. Papa. Maman. Aussi mazela yo na Fatou Bobby me boke ko tambola ka ko luka. Ce qui place ni yango bo mone la coquette. Bozo ni se na ndako. Mayonnaise azwa kilo. Donc toujours que akolia te akomela te akosukola te akolobisa mutu te mama yeta soko tata kisengi esani malamu yo osa biloko na nyonso yete mama soko zana na numéro ya Tanya Smith na Birmingham oyo fandaka na Londres wana to comment ça échange na numéro te soko zana na numéro na ye pwana kendaka kuya trop po Tanya Smith soki naza kulekana mama baninga nana na Tanya Smith yango yango naza kulubande ubenga ye donc na benga ka ye yo to tinda kanga yango eloko tu vas pas tele maboke lukela nani soki mwana oko mayonnaise yo kaka zela to doa kaka sa kwa mama yo zo se sabatuni yo kaka so moni coquette ndaza etani ngai te yo lukela ba coquette mwana mona coquette baba Francis Mundabi etani ngai te yo yebi ke coquette akenda pa ba Francis Mundabi kende kolakisa papa maswa kunda ka Francis Mundabi boya na akende ya na 3 places kaka place wana na dunia Batania na place ya dunia pa Igor Balu pa Igor Balu ke na kuna te kokota kuna te pa Igor Balu ni yaka pa Francis Mundabi na veka Francis Mundabi azapu na te yaka akende mama sika na bila na kwa fanya yo busana yo kisengi mama bike to ke to zo ngana mona parti primo za na kata ndako yo mwana suka aza mwana mobali yo so mwana mwasi mama yaka ye moko plaza ngamo mama za ate mango akosi mangani nazo enga yo tukenda oso to si mangani peka ngana mwana yo mtumbeta ka yetroti na mwana omenso ya boso na coquette yo kotika karako nana ngali boso kile ulukaiti
Mundu ake kubunga na yeye moko. Mundu ake makamu na yeye moko ale. Bisho ba victime to kende kulukaye. Ukubandila. Oyo nani? Bonjour. Jinola. Ouais. Kotako. Okote lupango na yo. Lupango na yo. Jinola. Kasi lupango na yo. Ya usola na muninga na zo déranger biso makasi Ebi yo za ba courage ba bude we bango. Akoki. Oza mwa musala na kati ndako na rappeler so yeba. Fatou. Fatou. Oye ke fo banga ozo impoli makasi Merci. Papa mukolo kwa yebo. Aumela bino. Jinola. Camarade no tia za kizengo na pele bindo na kati. Ndeko na yoti. Zela nano okay wa. Rapport ouais bien très important. Au fond na papo. Tata Amilo akufa. Maman na tikala veuve. Tata azalezi mutata ya muboko na bino. Yo na kokete ngomela makila. Ama. Ebo moni. Ama na dekola. Ndana princesse. Ngane na ebindi na osala kokete yote. Un peu de respect. Faut papa on a mayele te. Oui, vous avez dit mayele. Mais on a ta maman le to ya ngombe papa bino. Jinola, ozo kolukela. Omzanga. Bima. Mayo. Bima. Jinola. Mayo. Jinola. Jinola bima ko. Mayo. Jinola ye. Yo obenga nanga. Ozo luka makambo na mayo. Uyebi ke yese nikudia fami. Dala. Tika ye. Batingi biso. Makolo. Batingi biso Fatou. Batingi biso mayo. Batingi biso. Ya luketu. Jinola. Comprendre ya dinga baluketu agoye. Ya boniko. Ata bibali basili. Moya lokolobi. Na kusolula na Dexi Lubelo Dexi Lubelo. Ayela yo ma pantalon ma chemise. Bako na kanga mimi sapi. Yaka boy, yaka boy. Aone otinde wapi? Odika ya kende ko mama. Bikamuni nyango. Jinola. Keba le fu. Ndoki. Basile, maman comme elle a, tu sais, il m'aurait basé. Donc, on a parlé de problème comme elle est. Bazo accusé na maman na zo bata mutu na makolete. Adi fana comment ça vous na dégoût et on va na parler on est mon comment mon bengo Basile ya kata quelque part tu vandi. Pour que ça va journée. Na moi qui m'a bien fort na parler. Bazo accusé na likamo na éviter. Il faut sembler la faut sembler makasi. Parce que ma ramuseuse yelo na vie les ala bilo monsieur ya kaka boka pa tu yo kufilo pamba timo les ama mambo yelo ya minene faut sembler la tu te bien na bien na yebo Chuke Chuke yo moni ngozo beta 40 ngona ngai na yamba yo na monio Chuke zela na ye na yo popo kisinga su Chuke yebisa ce qu'on est na moni na nzela boy na yamba yo Herman na yambio après tout ce yo salaki ba buzo bana salaki Bani na sali Chuke Chuke toi aussi mon frère autant me sope sans confiance non mon cher je suis pas ton frère après avoir coupé ça aux autres ngopé ça pas sur boula mabé donc yo c'est héritier papa na monsieur si je sais vous ngai na héritier non ngai na héritier comprends yo coupé ça boula mabé on a dit mon cher hein tu vas obéir mon frère je suis pas ton frère bon ça n'a je te dis vraiment c'est quoi tu s'il te plaît pardon Chuke to kana Chuke s'il te plaît ngana ndekono to ibani te ndekono ngai s'il y a des gens qui même nanda connaissent yo à des fois je suis à l'aise parce que je sais que bata bande comme sous ba linganga te mais Chuke même beaucoup Chuke tu sais que moi vraiment personnellement na mambo tali ba document papa na besoin voilà comment yo okozoa document ya papa o falsifier yango mais oui Herman isa yo non o falsifier yango comme on a pas kombo na yo toi tu n'es pas héritier à famille voilà Chuke je dois être malade quand même je dois être malade mais tu es malade je ne suis pas malade Chuke je dois être malade ce qui n'a vraiment n'a pensé au que falsifier ba dossier bon explique-moi je ne suis pas son fils comment on a falsifier ba dossier wana chance oyebi na qualité ni na ko sala chance oyebi mamnyo so kende le kananda ko na mamanda linganga te mais je me force quand même à commencer à se sentir l'aise parce que depuis que Yozawana, tu sais si j'ai un problème que je dois faire dans cette maison là, je dois te dire ça. Je ne sais rien, je ne suis pour rien à qu'est-ce qui prouve mon cher? Qu'est-ce qui prouve? Sont innocent. Je suis innocent parce que mon maman va document oncle avocat. C'est à vous de vous renseigner avocat. Attends yo mon soin humain intellectuel. Ngalo que ne falsifier ba dossier en qualité de qui? Attends bisika on a aucun. Bah tu as tué qui? Je parle le nom de l'oncle, non? Pardon. Moi, il n'a pas battu. Comprends.
maman jamais a cancellé ma B dans le cambo yo salité. J'ai une amie, j'ai une amie Rachou Pandaski, maman la Cour suprême. Yépé azala ba problème mo ya famille. Ba cousine na yé ba botona mpango na bango. Pona makambo ya biyamba yamba. Ya mo na question na famille so vandi bo yamba bato banda te. Ezala ko li. Yebisanga prouve-moi le contraire. Zala na ba preuve mo tangible que yo sali makambo wana te. Attends, je vais te dire une chose. Bah, dossier, oncle Azan a envie, un document, je ne sais pas. Ceux qui, ils ont tout le monde a contacté pour tout ça, les procédures, on a tout démarche, ceux qui ont bobi monsieur. Parce que moi, personnellement, je ne me reproche de rien, je te jure. Au monde est dans boy. So bima n'a pas maté, oui, c'est normal. Parce que maman maman peut inventer, peut créer des histoires. Dans mon moment, je ne suis pas idiot. Parce que moi, je sais que la meilleure des choses, c'est l'essentiel. Demain ou après-demain, je vais faire aussi ma vie. Je ne peux pas vendre, je ne suis pas son fils, je ne suis rien dans cette maison-là qui me falsifier. C'est ton enfant de penser sur le bien de mon oncle. Je ne peux jamais le faire. C'est à vous de faire ça avec tes frères. Parce que moi, je. Tu es la seule personne qui peut me croire et me donner confiance. Oui, je peux croire, mais je peux me bangayer. Bon, je vais réfléchir. Mais bon, des cas de n'absio. Donc la maman, on a dit que maman est morte, on a la lacune, mais j'aime parce que tu as dit qu'on réfléchit parce que tu es aussi intellectuel. Tu sais, bon, moi je ne te permets pas de me faire confiance même parce que franchement, la confiance n'exclut pas le contrôle. Voilà. Contrôle-moi, mais fais-moi confiance d'une part, s'il te plaît. Parce que ce que je ne sais pas pourquoi on dit mais parce que non, je vais partager mes points avec qui. C'est un petit quartier tout solennel. Mais qu'est-ce que tu de tout ce qu'il y a alors? Wa compagnie ngai nga na do tala master na au Canada je m'attends à vas-y le mon côté c'est bon deuxième master merci hein allez d'accord ciao moi nous a frère bon ngai Nino ta comprendre petit hôtel na Zimbabwe kan na Zimbabwe atako to balobi madeso bomba ni embeto kaka pecho za makolo makasi na nivela na pekisa kiyo yo muto sange sika ko ozenge sika ko vanda ulufungu na makolo kaka sizo ngana mono ndire pecho ngo lelo wani ngani taonga na salelo wasika ita mo ita yo zayi sesani azolela yo pecho Nemo, ça t'a été doyen. Et t'as été doyen, moi qui petit. Pour ce qui y a langage. Yo zamu kolo. Bon na zamu na pour ça ngara ji. Bisomba. Yo ga langage. Oh yo zamu kolo. Bon na zamu mke. Ah wala kata biso. Meka ina meka. Na sulu pale na ke yo meka. Ve. Desi. Susu na gezani. Coquette? Coquette? Y'a pas. Yo mon pesa wa pasi pesa ngapi na pasi pesa ngapi na souci. Ya moni na zaka trop kotala tala o mingi te. Na mona lo ko petit tiers na ngai. Robombelote. Non, nous avons vérité. Nous appel. Il y a Rosette Pams. Moi, c'est Pimbi, moi, c'est Boboto. Moi, il y a souci à battre. La poto. Mais c'est mon femme m'expliquer. Pas si aux hommes. Après, c'est un peu conseil. La taille, le monde de roues. Ah, mon colo, musica. Musica. Mais tant que les roues, ils n'ont pas sangai. On a bima on a violé na tiré le kama bina kata ya taji o mela o lango on a violé on essaie de nous nier tala idée pesa to violé
osali nini coquette naopesa oyo ide omoni soki azongi atakoti biso boye ofandi tomaske kaka ndeti tosali yango ndeti na viole po nakolinga te obima na mokolo kwa modero ye aviole eza malédiction elate nga na viole te nga na protégé comme ça soki nasula na mayonnaise olongwa kolela te kolela te napesaka mpasi coquette kotala o boye naomona ke oyebi problème te oza no innocente ya bato sikonoke wapi te ofandaka te ofandaka awa sala kala nzambe osonga okoka su te alebi na ngai olie oliaki nasumbela ata likayabu nakwango nasali kolela te zonga lokwa ya no mobali ngana mokristo kokete nayebi na banga nzambe kokete nzambe na ngai olimbisako